Tobeteli Bellevue Maboko. Bravo, bravo. En tout cas. Tobeteli Poutine écriture. Pourquoi Tobeteli Maboko? Parce que Bandeko Belé va tourner. Oh, donc vous êtes en marié, vous êtes en balandé. Pour les histoires à vie, il y a Vonette. Naline expliqué la réalité moko. Papa Bouété. Oh bon, mon papa Serge Joana, ils avaient mal loba ya batu. Figure paternelle le loba nae. Mais yena avant d'ana papa n'était. Ma profil mais papa nae. Abengaki. Bellevue, merci encore une fois. Merci beaucoup na Bellevue. Alors on a profité na passer message oyo. Na maman nyonso famille libota to loba ngo suna suka. Très bien. Mutu nyonso alinga kusunga. Mutu nyonso akabaka, mutu nyonso asutenaka. Kendo partager lien film ani sala suba vie belé. Mais boye bake Vonette a saki accident mo makasi. Tocha image na le 29 juillet 2023. Très bien. Le colopéna à prothèse, on a pensé Balouka qui visage déformé, méconnaissable. Et depuis, il y a comme un problème à le coloanesca où ils ont problème. A comme penza na problème à kokate. Yo aux autres la biso, to lancer cagnotte, to sangisa aux anao pour permettre que to changer prothèse wana. Donc nous soit 1 euro nae. Pour permettre que tu réalises un bien absolument respective. Très bien. Et au coma. Pour une bonne bombe à liate. Ça un bâtiment ko bachelor ba comédien point. Réussite à ba comédien déranger ba. Éducation parce que l'éducation est ça à un niveau ni en soi. Oui puis qu'il y a l'éducation familiale, l'éducation scolaire, l'éducation physique, l'éducation intellectuelle, l'éducation spirituelle. Très bien. L'éducation familiale, c'est-à-dire l'éducation à un niveau élevé. À un niveau élevé. Mais puis est-ce qu'on met dans le secteur ni. Au fait, nous avons dit, à constater des failles dans l'éducation, très bien. Il y a un monde à comment film à comment très bien. Et ça rapporte au revoir l'éducation à biso. Ou ils ont encore manque parmi tant d'autres. Très bien. Comme on va dans la kitina grise wana, à osa ba vidéo ne. Au monde il y a qui na vitesse. Il y a au laxanda, au monde au katani, au komika ko laxa biso, mir mo ka grise wana, ya kitina grise wana. Naomi Bassan n'a pas passeport à comment on l'a saboué. N'a pas passeport rouge, n'a pas passeport rouge. Si jamais elle est mati. Yoka sikoye, etikala ozalate, yoka ozo passeport rouge te. Il faut zalo ou men na poto, toza to kota poto kala, to yebi ba réalité ozalo kuta, c'est pourtant on sait la passeport à bateau et tout ça. Akitiki na moni no zongi wana. Yo oza pena normal te oza mwa maboza ndoki okota lisusu poto te tosala nyonso poto te tokosala nyonso comment ne to bebise yo makambo na yo ko la ça passeport rouge tozali na opération et donc notre sœur Vonette oyo azali personne vivant avec handicap to sombela e prothèse eza na plus de 1000 quelques dollars alors to sali déjà $1500 ouais donc to sali déjà groupe oyo nakanisi so bengi mama de mère ou bien so bengi ngai so ki pe o bengi tonton yam so bien tonton mondirba ba kokotisa yo na kati ya groupe wana poto luka moeto solo la makambo esengeli kuna ezali ba groupe ya ba conversation te kita mata non le groupe est seulement pour soutenir Vonette et accompagner ba vision na ba œuvre ya mama Bellevue Kondi. Lorsqu'on arrive là-bas les solo ezali kaka ya ba filmer les solo ezali kaka ya kokotiser pour na de connexion Vonette bapesi 2 semaines pour na koluka moyen to quand ça plus de $1500 au oh yawe kumama oh yawe kumama na yawe elombe yawe kumama libanga na talowe kumama na yawe Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC.
ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bandeko Balandi à Demeure Officielle, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadingala, passé une nouvelle semaine, Bandeko Balandi à émission au Nakansi. Semaine passée, mon bimba fait nango to sola quitté na maman de mère, to kutana quitté, to travail quitté, vu l'occupation qui vraiment est belé. Aujourd'hui, maman de mère a encore accepté ya koleka na micro na biso une façon ya komemela bino makambo bolinga kamingi bandeko balandi ya émission au le code de bonne conduite. En tout cas, serrez vos ceintures parce que cette émission est choqué beaucoup de personnes, mais au-delà de tout et kozala pona ko sunga pe pona ko fongola makambo susu ezali bloqué na makambo bino ebele bozo ko comprendre té à travers cette émission avec maman de mère. Donc on voilà pourquoi je vous dirais de vous connecter, de vous abonner à Bellevue Télévision, Jérusalem, Bissika Boni, Makamamalam, Ezali Kuna en tout cas. Il y a après Vonet en tout cas, Bellevue a proposé biso film o yonakati teaser nango a tokocha na kombo ya éducation. Pourquoi Bellevue a été filmé comme il y a éducation? Pourquoi éducation? Bellevue a lingi a été abatunine à travers film en tout cas. Donc on peu moins temps ya ko solo la ponango et puis maman dinana aussi depuis Mposo et Utu Koleka taciturne est déjà disponible dans des télévisions et zo Koleka déjà allez vous abonner badina chunionso ba mon pechalov family bota bosunga ba maman o bo tia bango maboko ba comédien nyonso bo tia bango maboko enfin que mosala na bango et que ne liboso en tout cas maman dinana la douce que les bons Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours ya osala mosala na biso na sima na biso awa makambo eleki ebele na omi Barcelone ayaki Kinshasa awa makambo ekiti mati et yeba problème ebele ye Luna miezi j'apprends qu'aza libanda mais des mères solola kina Luna des mères il paraît azali na moi ba donner mon sous au tokoluka moyen to solana bino. Voilà pourquoi na kosenga na équipe technique avant to banda émission oyo ba balancer les biso extrait il y a série na bino éducation et puis on se retrouve tout justement après pour to banda émission na biso. Merci beaucoup. C'est normal, on a senti au maman le bas mutema. Maman soit le quoi les kiné, soit les mukolo moube. Moutounio sur dans un premier temps c'est bien. Papa n'est pas né en Afrique, mais tu es africain. Papa en fait, tu es africaine d'origine congolaise. Non. Leo ya no libala uvanda no lala no fele otoka maiko kota toilette no kwa na filme. Et c'est pélisote faut y aller soué pananga. Toi tu crois que Congolais, Africains, nous sommes dans la poto, banamo babeba.
bana ba manka ba parents ba respect parce que ba imposer culture africaine na bana na bango, ba imposer éducation africaine na bana na bango. Oui, qui batma bande ba boga ba rara na bitu zali o tena boga bof. En Afrique, Allah c'est le frère de papa. C'est son cousin. Cousin, ça veut dire c'est pas indispensable, ok? Oui, bingaye, premier jour quand na mona yo, premier jour na mona yo, na comprenez que oza bololé. Sans mouton et bisanga sans fongola munoko. Tande yo télémelaka grâce na luna. Ceux qui basali bolobi, papa ne dit rien, c'est moi qui dis. Mais oui. Vous allez faire ça. Bana bazola. Comment on a dit quand on a mouki, on dit mais on changer ma vie, on dit mais on changer. Non. J'avais parlé avec toi. C'est de la dictature. Bake biro kasi nzamba pamboli bango lo lenge na mo basala na biro. Biro ben nzamba pambo biso na bisenga singa papa na nini ko. To bando continuer na bisenga singa baninga ba soka. Ani akotisa bana quelque chose na moto. Pour bana ba respecter ngate. C'est depuis l'Europe. Bana o babeba. Moi no ba para batangi sabi bon, né na ke otanga beso na sisi na royo son sanon mo minerval. Ba para ba cause là. Non, moi ya on a lobby. Moi na prometteur na yo son sanon minerval. Isa langue na yo. Français c'est pas ça des langues na ote. Langue neza lingala. Il faut le balingala. Le ba mbote papa. Bomba boso mo se ya faut le bali bongo. Et attention les amis. Papa ça ka faible na basa mwindu. Faible. Ce sont mon basa misu. Et de télémité. Non peksa yo, non bête on bata. Na makambo etali binote. Boso ya kokota. Laissez Serge na mwasi na ye, na bana na ye. Ok. Yo mtu ama bebwe. Wewe betinga no pesinga kanda. Non mais ma bête. Eh longo na mabe, na mabe. Au nom de votre soi-disant amitié, à Kotananda Kunanga, à Fingaba Nanga, moi je ne le permettrai pas. C'est que bango ba tolérer qui tant banana bazo kola déjà na ba âge bazaki meke banda déjà ko manquer bango respect yango ba koli nango. Biso ba bala yo bala biso te oyoki ko manquer ngate. Ti azo mbonga ya ko bala yo oyebi source te utawa. Voilà, de retour sur ce plateau, elle est là avec moi, elle s'appelle Demer Nyangi, mon Koussatalo, l'attaché de presse, coach. Madame, il y a zone de turbulence en tout cas. Tozana ye awa une façon ya ko sala musala na ndenge bolinga mingi. Demer, bonjour. Bonsoir Tadingala pa. Eh bon, bonsoir déjà. Bonsoir na bandeko Top Media, bandeko ya Demer officiel. Bien sûr bolinga mingi pour comprendre notre fatigue. On a fait que tourner bana toé nazaka debout tourner to sisi plateau toké na plateau to dans les to koma. Donc le plateau lexi journée na voneta wa to lexi journée na Tadingala pa c'est chaud. Bonne santé nanga muna on peut sika Demer. Santé ça bien, semaine à Sike Bandi, c'est le mois de novembre, mois où ils ont réservé les petits membres belé, bah fali bah you arena et tout ça et puis ça avant dernier mois, il y a année 2023. Très bien. On souhaité qu'on ait des réunions parce que le 28 octobre c'est l'anniversaire il y a Melkani. Mais bah ça les gestes étaient hein. Bah ça les gestes étaient bah bengité en tout cas vraiment. Mais to linga bino kakata bah ça les gestes étaient. Voilà, merci. Vrai, au bazar geste merci Nabino. Alors nando le bac pour na début à mois où il y a novembre au Tozali na bande réunion so balingara demeure, balingara tadi, balingara dab, balingara biso. En tout cas, merci pour na rôle au bourgeois qui na ba vie na biso. Merci na au bourgeois qui pe na bato baza ba proche Nabino. En tout cas, mutunyo so et apena période de prise de conscience. Zonga vanda tala bilan ya neonde bandi. Au banda ki ndenge nini? Na juin ozaki na état nini to comme novembre ozokota na situation nini bimana on a distraction là on les lo mo échappa qui on a début année au pour récupérer na fin de l'année c'est très important to eza période to mitia na prière to mitia na musala to banada o sa ba bilan na biso to récupérer ba biloko to passer à côté nango to réveiller ba conscience na biso et to préparer année 2024 pour yango pe ko réserver les biso pe Makambo ebele. Très bien. Surprise nango. Donc voilà. Voilà, Maman Demer, tout est l'eau extrait. Ils allaient filmer ainsi que la maman Belle Vie Condu. Éducation. Pourquoi éducation selon you? Bien que dans 8 ans, il y a la peine à filmer Nyon sauté premier épisode de Côté Lelo.
Éducation, parce que l'éducation est ça à un niveau nyonso. Oui, qu'il y a l'éducation familiale, l'éducation scolaire, l'éducation physique, l'éducation intellectuelle, l'éducation spirituelle. Très bien. L'éducation familiale, c'est-à-dire l'éducation à un niveau élevé. C'est ce qu'on met dans le secteur. Parce que tu vas beaucoup de chef, mais à éduquer. À éduquer, tu es mal élevé. Chef, moi, je vais encadrer les gens. Mais l'éducation à un niveau nuance. Et tu as une éducation spirituelle. Le temps de la fin. Si on a une éducation à vie dans la société, on a respecté. Très bien. Place, il y a des personnes vivant avec handicap. Parce que l'émission a tourné dans la Vonette, tant au Rokota. Analyse, oui, c'est très important. Donc, l'éducation à un niveau élevé. Alors, bisoto a filmé l'éducation à niveau. Est-ce que Maman Belleville a constaté que il y a sur la place publique, il y a beaucoup de personnes qui ont raté l'éducation, ban et belé baza influencé na makamama be belé, yango ezo sala que a proposé film encore une fois pour conscientiser ba parents ba baza en Europe na ba baza na Kinshasa. Ou c'est juste une façon il y a chaka éducation pour attirer attention à bateau. Au fait, nous t'a dit à constater des failles dans l'éducation à bateau belé. Très bien. Il y a un monde à comment ba film à comment wana. Très bien. Et ça rapporte au revoir ba éducation à biso. Ou ils ont encore manque parmi tant d'autres. Très bien. Oui, ba film moi ba Naomi Fuankenda, ba décor siana bazako tanga na école moko bazwa kindo malo so na nyo pesa ba balata nzoto na Naomi na et ça peut éducation. Ah oui, voilà. Mesdames et messieurs, ma film est belé mais tous on a mon machine boz la biso cette fois-ci l'extrait ya série Nabino Vonette c'est les cas qui puis on se retrouve tout justement après. Je t'aime. Namoni maman na beta milolo na ye a te. Wana vini azoletsa ya Vonette lopete o eza lokole lembo libala na bango depuis ya bolingo. Merci. Yaya, on peut être espoirté. La Bible dit qu'il y a toujours de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Amen. Yaya, tant que zanga makolo Christ comme makolo nabiso. Tant que zanga maboko Christ comme maboko pour nabiso. Merci. Enfin, il y a Vonette là tu le pété. Dieu soit loué. Il y a Vonette. C'est vrai. Mais le pété est tout simplement symbole. C'est vrai, Tom Soyebse qui ne couvre Maloba dans coucou, mais cette fois-ci, au Yebse Maloba en face, au PC promesse à Bolingo, il y a des parents au Baza Awa, au Baza pour honorer une anakata Lingomba na Polo. Bagiango PC Pai, au Laït Avini, il y a Vini au PC Loboko. Yoka siko, yoka makambi ya Vonette oloba. Yoka siko. Nasima ba humiliation belé. Nasima pasi. Nasima kotikama. Azaki délaissé, abandonné. Mais le lois du mouton au salané reste à vie naïe. Yoka maloba pa Vonette. Nebi keza facilité. Est-ce que vous avez besoin de volume à Vonette? Nebi keza facilité. Vini, mon amour, nazo kotisa yo lopete oyo. Pour valoriser ngai mutu na katana misapi. Nga mutu na katana lokolo. Nga mutu famille epoya babuaka. Vini, nazo kotisa yo lopete oyo.
na ndenge ovalorize ngai na miso ya bato, na miso ya famille, na miso ya église. Nga mutu oyo nakatana misapi, nga mutu oyo nakatana lokolo. Nazalaki na sens moko ya vie te, mais vini yo pesi ngai sens ya vie. Oyo bato baboyaki, oyo bato barejetaki, mais lelo honore ngai. Vini nakotikala kosala o mabe te, otikali bolingo na nga pona libela nakodecevoir kayo te. Merci pour ton amour, je t'aime et je t'aimerai toujours. Merci. Voilà, vous venez de suivre, c'est une série, hein, elle est qui déjà, mais elle dit que le bateau elle est qui on a effacé en haut na chaîne, et ça, so zo qui tente zonga mbangu qui no tala en haut, bandango pena ne badneli, o ezali épisode de Souka 14e épisode, place à Souka, des tableaux aux Maman de mère. Tu commentaires qui moi trop hein, sur ces films, Souka nango, au moni ango ndenge nini maman. Tobeteli Bellevue Maboko. Bravo, bravo. Tobeteli Poutine écriture. Pourquoi Tobeteli Maboko? Parce que bande ko belé ba tourner. Oh, donc vous êtes en marié, vous êtes en balandé. Pour les histoire à vie, il y a Vonette. Naline expliquer ba to réalité moko. Vonette a une histoire naï. Mais Nzambe après ça Bellevue intelligence et écriture. Na sagesse. A bouger car peut-être ba lieu. Ba endroit na ba personnage. Vous êtes azali célibataire tisiko na no balité. Na film na émission pardon auto tourner na Vonette ou ekoleka kala mingité. Parce que bobi format à zone de turbulence dans les aratozana no tadi na plateau. Donc ici on a pena 4 caméras et zo attend montage. Pena oui. Alors na katiwana pour comprendre, Vonette a raconté réalité, à rencontrer na mibali, à raconter en na mibali, na famille, na entourage na ye. Mission mobimbe c'est une émotion. To meka oseka, pour to ambiance. Oui, oui. Mais c'est une émotion. Je dois analyser film on na plateau to zangai, t'as dit tonton Bev. Parce que to yamba qui est biso misat. Très bien. Bandeko, Vonette a balaté à célibataire. Juste, Bellevue a bâti ça qui n'est tableau à Sylvie. Sylvie est partie à Sylvie existait dans la vie avant n'était. Existait. Neti bandewana ma passe, ana bandegoma passe. Il y a ma passe. Ana bandegoma na cloa grâce aux autres. C'est-à-dire il y a de ces endroits où on a rajouté des éléments. Très bien. Pour on a repéré ça peut-être histoire et la sous na forme. Pour les gens quelque part, azo vivre même histoire, na même scénario qu'andenge zawana. Très bien. Ah oui. Vous comprenez mais dans le fond l'esprit du film. C'est l'histoire de Vonette. Très bien. Parti à mariage, on a CP na scène on a pour dans l'obak. Moi si à Tina té à la rate. Mobile peut à Tina té à la rate. Parce que tout le monde a facilement mobile on dit moi si on dit mobile à coca. Ah mobile za makoloté, yebo sono, kolé mobile moi so benga mama mwela, mobile moi bongo katana loboka, katana boya katana boy. Tu peux exemple à papa Patrice, frère Patrice n'aime soit banana maman Esther. Et puis à part yeza na moko lisusu l'église à papa Walesa. Ozomona. Nazobosa na kombo na ye. Par exemple, l'un des konabiso wana pe. Baza kutu mi balé papa Walesa, oui, mi balé. Ozomona, mi bali barana chance. Ya ozo basi ba bazon dima bona betawa. Na betawa na bazana. O kaka ouais, kasit. Abali epo na mbongo, andimi epo na mbongo. On est d'accord. Alors est-ce qu'il n'existe pas des hommes qui peuvent épouser aussi ma femme ou baza ba personne handicap pour na ba qualité au bazana? Vraiment. Moi c'est quoi Vonette aza richesse. Oui. Ayebi nzambe. Aza kitoko. Ayebo kanga suki. Ayebo sa maquillage. Aleta ba marié. Aza moi aussi moi boité que les yindi bonanda kwa kali maboko osa lelo te non. Très bien. Aza peut-être na misapité, peut-être na lokolote ayebo lamba. Ayebo tout a pondu. Ayebo zo soin ya ndako. Ya ndako. Aza très propre. Aza bien. Alors, pourquoi pas? Ah oui. Donc il y a aussi, c'est une façon de dire, il y a aussi de l'espoir. Il y a aussi la chance, les opportunités viendront. Et l'ikeza. Son notre couvre mokilo c'est l'ikeza. Très bien. Nengazana et kangele ba porter au balaka. Mais faut mon balo rien à vine à lingae
pas parce qu'azo kele ma cause ba défaut te alinga ba qualité eza na. Elle a dit ça aussi alinga te pembeni ne bato yo bayo kela ye mawa ko manifester ata ozo kele mawa bomba ngo ko manifester te liboso na ye ozo mona donc ndenge toza boye film a été biso to respecter ba personne vivant avec handicap et puis aider pe ba personne vivant avec handicap mususu no yebisa bango ya yo katani maboko mais ba tobole au cerveau te très bien mutu oyo azana incapacité ezaka mutu azana coma ah oui baba akosa musala très bien mutu akatani maboko akosa musala aveugle ngana yebi papa moko azaki aveugle atangisaka na école ya ba aveugle oui ozomona donc bato bana ba capacité ebele bako développer c'est-à-dire nzamba ça grâce mo que so za na handicap mo quelque part ozana qualité mususu ailleurs vone takatani maboko na bomwana media na ba 6 ans akomo ekola kanga suki a utiliser handicap na et empêcher qui ko salate à travailler à développer en haut. Autre chose, c'est que maman ou papa ou zana mwana no botami na malformation na albinisme kindundu netolwaka ndundu muta botami na défaut malformation to akuta un accident yo ngo bwaka mwana ti kende na ba centre d'adaptation kende na bisika atanga beko so mwana no ba katan lokolo malinga sa droit tika sa droit et bon avocat katan lokolo akatani cerveau so kalinga sa la médecine tika sa la médecine nzambe kuta zaka mutu azana handicap mo quelque part abaxele maele ebele natala film moko Good Doctor série mo Good Doctor na Netflix na série on a bola sa docteur anaza autiste s'il vous plaît autisme n'est empêché ta comme intelligence au contraire et renforcer ba capacité ne mo quelque part très bien ozaka okombo bo maman okombo okele son okombo bo maman oyokele son au faire passer moi à côté il y a chance moko bo akoma mutu na vie tu vois on appelle le premier dame moi katan loboko premier dame katan lokolo président de la République c'est-à-dire malformation to handicap apparence physique et ko impacter te et biso batu dans la vie na société to tika otala batu na lisu mo boya soni nani yo ndenge nyoti buti kota batu bon il faudrait toi totala batu na regard ya qualité tota mutu na regard ya une belle créature aux hommes parce que la Bible nous dit Dieu a créé l'homme à son image. Alors qui sommes-nous pour nous attarder? Et nous avons un commentaire yo fi ozaba fier heureusement et so nzamba pesa ko kitoko au côté na commentaire à mutobi muto pa ko finga muto na moko na affichaka e oda no finga mama top bo na zui to koti na afficher ye na zui ba photo na e era keka na Facebook na komelie na yo ozo finga bato ta famille sera très heureuse. Erga moni bongo a bloqué nga trop tard mais so talié cette dame avait peut-être ndé na mona ba 28 ans 29 ans mais so talié boyo tout mais oyo aza koko ya âge ni na mama top na âge wana na mama top na plus de 50 ans dans un wana otali mwana moi sono lobi rapport exacté mais azo ya ko finga tolo mama top nzoto mama top elongi mama top c'est grave et ba personne handicap musu baza moté mama B très méchant ba moté a mokuse soit tes apo ba ebinzambete soit tes apo regard ya batu humiliation et comme ça ba okanda ezo rendre bango amer a koki au gérant ngote il a commis méchant très bien alors à ces personnes là je dirais ba mamba salate yoko baby sa bonheur na yote pour ça se renfermer pour ça plaisir na bateau ba otala yo to bateau ba ofinga yo très bien reste toi-même sois heureux sois épanoui et que biso na plateau toza qui tétanisé toza sous l'émotion pour d'autres na et tungisinga na mambo ebele mais bon et ça ba réalité déjà c'est comment que c'est yaki et tungisi biso mais yemo voné to seka oui, ngakutu na kanisa que non de fois moni herba to ba ndo ba no bazo humilier moi j'avais peur que ye moko akota na ligne on a mais lobby ça n'a jamais été l'humiliation pour moi se sentir humilié je me suis senti très à l'aise d'ailleurs je voulais ça je cherchais ça lelo na komi na vie mo bo na ndenge mo bo on a ko vivre na société sans complexe vraiment pour un film pour une histoire pour une réalité à partager biso merci na Vonette à dévoiler biso to dévoiler
ouais, et suspense, il faut éthique à la bonne. Mais boye baka après film au papa Vonnet a bengé Vonnet. Voilà. A benga qui est basola kinini. Basola nini. Papa Vonnet era bengi era moni film basola nini. Film pourtant bazala kalisu en contact. Depuis abotama nano afana na papa boyete. Oh bon mona ki papa Serge wana eza ba maloba ya batu. Figure paternelle le loba nae. Mais yena avant na papa n'était. Ma profil mais papa nae. Abengaki. Belle vie, merci encore une fois. Merci beaucoup na belle vie. Alors on a profité na passer message yo. Na maman nyonso famille libota to loba ngo suna suka. Très bien. Mutu nyonso alinga kosunga. Mutu nyonso akabaka, mutu nyonso asutenaka. Kendo partager lien film ani sala suba vie belé. Mais boye bake Vonnet a saki accident mo makasi. Tocha image na le 29 juillet 2023. Très bien. Le colopéna à prothèse, on a pensé Balouka qui visage déformé, méconnaissable. Et depuis, il y a comme un problème à le colo, où ils ont un problème, a comme penza na problème, à kokate, yo aux autres la biso, to lancer cagnotte, to sangisa pour permettre que to changer prothèse wana. Donc, nous avons 1 euro nae. Pour permettre que tu réalises un benga sur la monde respective. Très bien. Et au coma. Pour une bonne bombe aliate. Maman, malédiction. Très bien. Donc au coma au ça musala pe bomuna. Merci na no ato bo soutenir qui Vonnet, bino ato bozo bengae, bino ato bozo pour réconforter, bo pesa espoir na ba ko ko benga te mais se sentir choqué na histoire na échanger moté mon abso ya kibomoto. Nande to zalana batu na société, nande to traitera batu et renforcer la relation humaine na biso. Donc voilà. Voilà. Merci mesdames et messieurs, on est qui parti au Bino Boyebi, de les kakate sans pour autant au Kotawana. Pour Zanda Kunabiso, nous sommes obligés de les faire. Ba maman nyonso, ba papa nyonso en tout cas. Ba maman, il y a famille Libota, nazo lancé message yo. Ata posano la famille Libota te, vous qui avez un bon cœur, ceux qui nous ont à toucher yo, na kanti maman de mère a dit ça, to lancer déjà cagnotte wana pour nous sommer la demain, pour nous sommer la Vonnet. Prothèse naïwana pour l'ensemble les prothèses. Il y a un groupe qui est créé. En tout cas, nous allons faire de notre mieux. Nyonso o ezo leka et leka par rapport il y a ba directive ou un groupe on a parce que il y a des moments où yo ba lobby était nyonso et leka ka awa ba pesi 2 semaines. 2 semaines, il faut que le moyen Nzamba Sunga te résoudre Kanaye parce que ça ils ont coûté plus de $1,500. Donc ils ont facilité Yemoko. Et qui n'a pas 2000 presque. Voilà, donc c'est un peu ça. Plus vraiment, même plus. Azalana Bino. Voilà, s'occuper les lots d'un bimi même à 3000. Yo quand si les lots nga Sunga tadinde nazabu ina yo. Nazam piakat. Nazo sengo au kabela $20 pour nacha do carburant. Mais ceux qui les lots na koufi. Okoyo kaba maman wana ya famille libota ba maman miso sobalinga biso ba papa miso moi je vais payer autant je vais cotiser boye je vais boye to lingi to ke kunda na place dans un cercueil boye na cimetière mais de son vivant voilà donc aimons nous réellement vivant toza boye na nous tozo talent en tout cas bo pesa o biso tozo ko mériter et pas na bino et oza quelque chose de bien maman de mère toye siko awa na makambo ezoko sala vraiment bravo pour le film Vonnet hein to ke talango lisusu voilà toye siko a na likambo ezoko sala passe lisusu toye likambo ya Naomi Barcelone ezalaki kitamata Barcelone aye awa bachilie ba croix ndenga ye Kinshasa bongo akomeka suko tia makolone na poto te asali bras de fer na bandeko na ya poto ekitie mati mafinga en tout cas c'était grave et nzambe asali grâce aujourd'hui ndeko na biso moi si azongi lisusu mboka poto kuna akoma na poto eye lisusu grave bazo obligé il faut asenga ba maman nyonso a poto pardon. Selon yo, est-ce qu'il faut Barcelone à Senga Maman Poto pardon? Et puis pour à Salinini pour Senga pardon. Vous savez, la jalousie c'est aussi un signe de la sorcellerie. Moko ya bilembo. La méchanceté c'est aussi la sorcellerie. Pongai, nous t'a dit, na comprendre nani Naomi ake poto o yo sotiki moi na mabi na ozonga notre moi na papa na sotiki moi na papa no ko abuser na moi ka Naomi Barcelone azomi laksa on soka ko sa ba vlog on soka la sanda ku biloko ya kinango et tout ça mati vu orgueil akoma vanda kana kiti na grise wana aosa ba vidéo na omoni oyaki na vitesse
ya olakisa ndako monde okatani okomika kolakisa biso mire moko ya grise wana ya kiti na wa grise wana Naomi Basana nazwi passeport akomo olakisa boye nazwi passeport rouge ngai yo nazwi passeport rouge si à jamais enemati yoka siko ye etikala ozala te yoko ozo passeport rouge te il faut zalo ume na poto biso toza tokota poto kala to yebi ba réalité ozalo kuta c'est pourtant osela passeport à bateau et tout ça akitiki na moni non ozongi wana yo oza pena normal te oza mwa maboza ndoki okota lisusu poto te tosala nyonso poto te tokosala nyonso comment ande to bebise yo makambo na yo ko la so passeport rouge Assis maman ko sa na Kinshasa et comme il faut senga biso pardon o ko zonga pona nini parce que bat bakende ko funda bat baké funda son na la police son na terrain municipal so na municipal so na nani baké ko funda ba bengi ba funda tina école mwana ba bengi mbangu ake ko samba etc. Ya on a lobby yaya yo ke poto na mbongo lem sous famille na no bateka mo etenya mabele bando kenda penda no kangisa ta 500 pamba te ozongisa na famille on ozongisa na compte ya mabele oboteka bozana na ba problème bo fait boire na vie te boire na ba problème te boire na ba histoire te boire na vécu te boire na réalité te boire na makambo sala te votre vie vous ennuie à ce point là. Asali binoni ni so azui passeport rouge. Asali binoni so azui passeport otambono ya bato. Akangi ambassade tete. Bino monde bozawana bokota poto na ba ressemblance. Mobile na kenda poto kala. Naomi akembi pona mama poto. Aolonga ozonga mata okita na Charles de Gaulle. Bino so bino poani. Yo mono ndengo ozana tsoke Charles de Gaulle lokenda ka ndi so toke zo mutu aye, so toke kanga photo. Yo mo koti la poto na Charles de Gaulle. To ebite ndeni bazo avion na Kinshasa po kita na Charles de Gaulle. Ko ina muninga pona nini? Ebele pe bakoma te po bazo banga. So akomi kuna bakoya kotuna where is your papier? Et le comme le bois ko kumisa. Oto yebi poto mukande zo mabongo te to sangsa 10 personnes bakenda poto to tuna bonde ni bazo mikanda. Bon mona ke kokanité. Mais preuve maman, fali apesi ba 5 ans, ba 4 ans, ba lobaka ke impossible. Et c'est impossible parce que ba musicien mususu ba pesa ba monter ba nombre wana te. Justement so ba comment okima na poto ezaki parce que ba visiter za ko. Ba séjour aki mikuse. Yo ba doit profiter ba senini akimina. C'est quoi le problème avec vous? Congolais za motema mabe soki bo lo ba pa ya so botema bokende ko luka ko funda Naomi na préfecture. Et ça pour gagner nini? Quand l'accès passeport rouge, c'est soit l'accès et après. Et alors, vous en avez vu été? Azoko sabatu pourquoi? À quoi c'est ba nabino? Est-ce que y a le quoi muto sabado ba document? Est-ce que y a le quoi muto ça doit passeport? À quoi si banga bibo pisa mbon là ça non neni bossé la passeport ayo kwa nake ba nabino? Bozo benge le coûter sur base de quoi? C'est ce qui m'étonne aussi. Na ya ola sa passeport na ya rouge. Passeport rouge. Bino et ça nous passe pourquoi? Parce que et quand ça pèse sur les ayazui. Bino boka take makonda koti poto abwa ngunda ozomukanda na passe ozonga kinte. Ye wana zongi kin. Et combien yo kunongo zongi kin bosa na poto kota li poto. Mona wana to lukaye. Aubelte ye wala zongi. Azongi ndeni. Qu'est-ce qui vous fait mal au fait? Qu'est-ce qui vous choque? Yo zo ngola kisabiso ça dit bino tso bokenda poto bosali yo avant zongo keta mama nao. Osali 15 ans, 20 ans. Non, mon maman n'a ôté. Elle, si elle a de quoi se permettre qu'on kende rozongo. Ben na moi poto tongo, ye moninga zawana. Sala théâtre à côté ça on est na chaîne YouTube na. Soka chambo on est de côté, anga sa kwenda vutu kamata kité ça on peut business class, ça on ba classe économique. Mata kita ya bino nini. Et comme il y a kofinga na tongo ya kofinga na pokwa. Comment est-ce que vous pouvez être autant rempli de haine? De haine. Le quoi le problème au sous? Mais si vous voulez bien na kanga misu pour na ko na pour lunettes fumées, misu passe na tourner qu'on n'est pas dans zone de turbulence sans lunettes fumées, après on tourner dans on pas misu. Misu oui. C'est pas possible. Apparemment c'est le problème des comédiens. Non. Apparemment, les gens ne veulent pas assez que les comédiens vivent vie au bâtonnion, au bakoku, au vivre nango, maman de mère. Ozo monate. Et comme même attend na ba émission, à koleka boya lobby normal à la fin, faut batumo boy ba ya ba finga bango, ba limiter bango. Et ça batumo ko ba chila ba comédien point. Réussite ba comédien déranger bango. OK.
baobata manasima bako faux compte baobata manasima obenga surtout so mobali ni mo alingaka so mobali na ye alingaka moninga na ye na kala etc donc c'est dit donner ezana ba omona kaka ba okoka te baza leste bisu c'est bambande basali ba faux compte muso ezaka ke mobali na ye alingaka yo donc mususu amona kaka mobali na alingi yo te mama kaka mobali na ndenga zaila mobulu na poto amona kaka muso alinga abana film à théâtre très bien pour niveau solidarité bana on a buzo bana et puis que na comprenate ba mamango ba telemaka soki ezaka pona ko sala mutu mabe nde ba telemi non na mboka oyo biso to souffrir na Kinshasa mais ce qu'on doit faire c'est que ndeko na Congolais na kuteno na mboka mpaye komi ndeko na ngai to komi famille bo bangisa ba bo sa na poso ya poto ba doit ko préférer na États-Unis on dirait Europe boza na nuit non Europe surtout France Belgique eza na moi problème boy nazana ba mamé belé ba papa belé mais baza mukie o baza ba vanda na kwa na bango ba maman et puis ba maman o ba lobaka mingi te en Europe ce sont des grandes dames ba maman lokola ba maman bijou Nketani, ba maman lokola ba maman na biso ya famille Libota o ba benga biso vous sentez que ces maman là beaucoup mona bango na ba biloko wana te voyez beaucoup mona bango na ba biloko wana te ba c'est États-Unis to mona bango na biloko bango kutu do ba konta bango te bango beaucoup plus ils sont beaucoup plus focus au travail que dans des futilités inutiles donc c'est un peu ça voilà lorsque on parlait de Naomi Barcelone to moni pe et puis Naomi Barcelone pe conseil mi batela ah oui ça c'est très important ba tout ceux qui bazo banga te ba bi ke oza mupaya na mboka mndele ba ke fundo ba fingo na réseaux sociaux ba afficher ba information ma bestio yo mi batela rien n'empêche pe ba koki ko utiliser ba tout monde pe ba koti ma se protéger na bazela na yo pona ko laksa kaka Congolais a développé un mot impossible on dira botama nango impossible on est ba kata on est placenta na mela le temps de la fin maman le temps de la fin babile monango ango en parlant de Naomi Barcelone les qui na yo pe Luna aussi c'était la même chose hein na habité et comme un système ou bien c'est un moyen donc eza lokola comédien akoko ma poto te soit comme poto ezali tout un problème et ça lokola ba tela ki bango limite quand ndenge do utaki loba Luna et kitaki de mataki a manqué maman moko de respect parce que lobi aza âge moko na maman na ye ndingo za bongo ngundo ko bwaka e ko simba te aye Kinshasa nde aye bongo aye ko kangama azongi poto et commis tout un problème na landa ki live na yo oyo o salaki Luna a intervenu exactement le problème ezali nini et puis ezana niveau nini potozo yo ka été Luna na zemi babwaki libanda Luna akumula la libanda Luna mobali alingi ko sentir yete Luna ake kondima ko zemi ya mobali ya bato mais vous avez eu quand même le temps de parler avec Luna et j'en suis sûr aussi vous avez parlé avec son homme exactement ezali nini to me ko comprendre na nous eloko une méchanceté à bato réseaux sociaux et puis au fait ba sa poto ndeba ko kauza ex a mututé soit kabwana mobali okika mobali azo continuer ko vivre na ailleurs alors qu'au donc t'as dit faut apprendre quand basi à poto très peu au moins na Kinshasa basala mambo na basi à poto au moins très peu baza instruit au que likambo c'est si non ngako jour na kana ndo beteso maman mwana ne o bakabwana de il y a 3 ans passé le on attend balamuki oh yo preuve yango yo azana mwasi ne awa yeyo balakisa boy mwasi mususu mobile na jeune garçon ont ba relation certainement na basi belé ba fille moins de 3 4 mois 5 mais actuellement à l'heure où je vous parle ngana kamwe ngana solo na mobali ya Luna bazana ndako bango mibale et puis non so na Donel na numéro ya Luna mobali yango comment on est Donel OK na numéro ya Luna mais na réseaux sociaux balobi ake vacances na moi si mususu quelle méchanceté ba sa ku ba snap ba ta TV ba na bona ndako ba bien ba so bengi na téléphone na Luna zo ka mobile intérêt ezanini mama de mère nyangi et so tali pe problème wa sike wuti
Quand bato de l'autre côté. Bango kaka baza à la base. Surtout bango kaka bake luka matière ba ko salir. Beaucoup ata bo collectionner ba ex nyo ça donner na bo sangisi. Na minto luna muto na ndako. Imagine toi que bango ba na sango ke luna beta ma bo kilo mbata nzoka mama bo kilo na Kinshasa. Banda luna yaki. Nande luna zongi nande luna ke ma bo kilo za na Kinshasa. Luna tira lokuta tana mbanda te ni na mutu mo quelconque ba swana na belle fana luna nyonso elingi luna ka ndenge biso mona ke ka nde to mona ke wana elingi luna a mobali ne pe abo mwana ya bande école azaka ene na scientifique luna pona ba s'inquiéter luna se porte très bien na libana na mobali na azana na ndako aza bien mais ngana sona ba omi bale maman de mère et puis imagine toi ba sona ba 1 heure 2 heures. Ozo continuer pardon maman de mère. Et loko ozo taper ngape na système moi trop. Luna aza ndaku mona mobali nae. Mais moi je na yebi na moto nanga que Luna aza na no marié boni akomi ko fana ndaku moko na mobali. Chez nous les Bantous chez nous les Bantous na Kinshasa ba bango ba poto ko ba exemplaire te et ba ça après d'autres na salle de fête ba télé en uniforme. Et puis souki ka wana. Pour moi que na commune ezate à s'enregistrer femme seule, à un bon social, il y a CAF. Mais aux hommes, on a pété que non, c'est risquant, on a âge naïe. Au Fandi. Et réalité à poto. Et on est par rapport à poto. Cause à célibataire, ils ont un avantage, non, on a poto. Ok. Et facilite à bon, mais après, certainement qu'ils ont des projets. Avant, mobile n'est pas mobile, n'est pas bien ça qui. Ok. Mobile n'est pas bien c'est après, biso ba papa, biso ba mouvancer, bazara na moi rigueur pour bazara qui ça l'effort on peut s'abso au mibali ba ko pesa ok et tout ça et ba Fabien les a la réalité belé et puis aujourd'hui les choses sont plus comme avant hein, entre temps entre mœurs hein. À proposant naï à foutre mon bien mémé na poto qui sait que peut-être là-bas sur place ba ça muke ce qui a caillou tout ça ba sangi c'est permettre que ba retrouver équilibre bazan ont besoin pour na envisager mariage X ou Y. Voilà, maman de mère, tu comme une souka ya émission na biso, mais pour nous enrichir, pour que sunga bateau ba kolanda yo na ngai ao. Justement, na makamo Italie Barcelone na ou Italie Luna. Les gens doivent retenir quoi? Pourquoi il faut seulement ce que nous faisons en privé, il faut y avoir toujours na place publique que tout le monde puisse avoir connaissance nango. Ndeti Luna mobali mutu doit bengisie na poto. Comment les gens ba yebiete Luna mobali ne mutu doit bengier na poto et makambo azemi komi na réseaux sociaux ndenge nini. Communauté congolaise. Et batu ba retenir nini par rapport na yango mama. Milieu communauté congolaise na extension pour Luna tinanga kena tikalo afficher mobali na ete. Na ndenga ya zongi. Asa ko afficher mobile na ete. On a senga ba retenir c'est que photo ko la to comme mature la communauté. C'est très important. Tout ça va contenu analyse sur la communauté mais tout ça la communauté. Ko vivre dans la communauté comme congolaise on des autres foot dans le plan en cour commune à 25 portes mais elle prend en bas mon. Ko boire 25 portes mais boire la toilette mon douche mon ko pour on recevoir ça la mulongo. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Absolument sagesse, Naomi Barcelone, Luna, Namibal, Nabango, base na maîtrise. Pour moi, ça a lingi yo, a la tranquillité na mais yo yé, à comment mon cas succession va problème. Surtout que la bosse on a encore ko bon appel on va. Ouais, il faut décourager. Un biso souci un peu ça que va officialiser et cause des ans on a projet nous touchons du bois, mais en tout cas, on a moni que mobile né, Luna za ndako mobile né a récupérer mobile né. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. La série continue. Maman Nyon Sommité, Maman Lam, Bino Baye Bobolingaka, Moussala Tosalaka, Tozalina Opération. Et donc notre sœur Vonette, Oyo Azali, personne vivant avec handicap, Toso Mbelaye, prothèse. Prothèse, ça n'a plus de 1000 quelques dollars. Alors, Tosali déjà 1500 $. Oui, donc Tosali déjà groupe Oyo Nakanisi, So Bengi, Maman de mère ou bien So Bengi Ngai. Ce qui peut au bengi tonton yam ou bien tonton mondirba bakoko sayo na kati ya groupe wana poto luka moeto solo la makambo esengeli kuna ezali ba groupe ya ba conversation te kita mata non le groupe est seulement pour soutenir vos nets et accompagner ba vision na ba œuvre ya Maman Bellevue Kondi. Lorsqu'on arrive là-bas les solo ezali kaka ya ba filmer les solo ezali kaka ya ko cotiser pour na
ndeko na biso Vonnet bapesi 2 semaines pour na koluka moyen to kangisa plus de $1,500 oyo ezoko senga poto sombela ye prothèse wana parce que en tout cas azana problème na lokolo. Voilà lobe ko lekalelo. Merci beaucoup. eza normal nga na senti o mama lo ba mtema mama zwanga lo kwa lekini soit li mukolo mobwe mutu nyonso dans un premier temps c'est bien. Papa n'est pas né en Afrique, mais tu es africain. Papa, en fait, tu es africaine d'origine congolaise. Non. Leo ya no libala uvanda no lala no fele otoka mai ko kota toilette lo kwa na filme. Et c'est pédiso te faut y aller sous epananga. Toi tu crois que Congolais, Africains, nous sommes dans poto, bana mo babeba, bana mo bamaka ba parents ba respect parce que ba imposer culture africaine na bana na bango, ba imposer éducation africaine na bana na bango. Oui, qui batma bande ba boga ba rare na bitu zali o tena boga bof. En Afrique, Alain c'est le frère de papa. C'est son cousin. Cousin, ça veut dire c'est pas indispensable, ok? Oui, bingaye, premier jour quand na mona yo, premier jour na mona yo, na comprenez que oza bololé. Na bololé. Sans muto e bisanga sans fungola munoko. Tande yo telemela ka grâce na luna. Ce qui va salir bolobi, papa ne dit rien, c'est moi qui dis. Mais oui. Vous allez faire ça. Bana bazola. Comme on a dit quand on l'a mou on dit changer ma vie, on dit changer non. J'avais parlé avec ça, toi. C'est de la dictature. Bate biro kasi nzamba pombo li bango na lolenge na mo basala na biro. Bito ben nzamba pombo biso na bisenga singa papa na nini ko. To bando continuer na bisenga singa baninga ba sokali. Ani akotisa bana quelque chose na mutu. Pour bana ba respecter ngate. C'est depuis l'Europe. Bana o babeba. Moi no ba para ba tangisa bi bon ndé na ke otanga besoin na sisi na royo son salon à Minerval. Ba para ba cause là. Non, moi ya on a lobby. Moi na prometteur na royo son salon à Minerval. Eza langue na yo. Français c'est pas eza langue na ote. Langue neza lingala. Il faut le balingala. Le ba mbote papa. Bomba boso mo se ya faut le bani bongo. Et attention les amis. Papa ça ka faible na basi en faible. Ce sont mon basi misu et de non peksa yo non beto mbata. Na makambo etali binote. Boso ya kokota. Laissez Serge na mwasi na ye na bana na ye. Oki yo mtu ama bebwe. Wewe betinga no pesinga kanda. Non mais ma obi. Eh longwa na mabe. Au nom de votre soi-disant amitié, à kota nanda kunanga, à finga ba nanga, moi je ne le permettrai pas. C'est que bango ba tolérer ki tango bana na bazo kola déjà na ba âge bazaki meke banda déjà ko manquer bango respect yango ba koli nango. Biso ba bala yo bala bisote oyoki ko manquer ngate. Ti azo mbonga ya ko bala yo oyebi source te utawa. Oh la. Oh Yahweh kumama